Salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner. Kuna ne bape saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Mig Niema, Solo la vérité. Gloria, si c'est Gloria, premièrement, t'es microbe, t'es malade, cochon que tu es, avec toute ta famille. Parce que quand tu as fait cela, maman non papa na yo, oh ganga baza na bomoy, baleki na yo, autorisé au sala bêtise wana. Mais sache-le, au mon place yo kei, non tala yo, non loba na yo, chongo mana mutu na yo, ngomba ngombe kuta na ate, batu na batu to kuta naka. Au mon oyo sali, au futa ba pokasi. Au mon poto yo la mwisi ya famille o elala ke vanda kikimia, o la mwisi sukolela. Gloria, lobaka ka yo oza mwasa mabota. Simba mwana na maboko. Tondi mayo. Mama oyo la mwisi pota na ye. Aboma libala na ye. Beba pona mwana wana safala po akufa. Mig Niema, Solo la vérité. Toute la famille de Gloria boa maboma na mituna bino. Yo abota mwana na poswa salité lokwa Gloria. Omeli ba degza, ameli ba degza na ye. Vous comprenez? Et vivi c'est ma colo. Et saluez-moi les boumousondeni. Ah ben la benne pour aller baquer voyager. À cause que oh non, des aboyés, zeminange vimbi singa ma colo non. Gloria me l'a dit ça. Donc ils ont cruauté mon gars, je suis estomaqué quoi. Mig Niema, Solo la vérité. Tu vois, au moment où tu as côté bonganga trop na vie, au moment où forme na vie. So 8 ans moi t'as la photo na bien. Tu verras que cette fille est sorcière. Ah, ma sorcière, à Pumbwaka. Mais comment ça, non, mais faut Pumbwe. Donc, tu sais, qui s'y n'a mis mais en réalité, Gloria Randoki. Mig Niema, Solo la vérité. Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis, chers abonnés du site Solo la vérité. Je vous salue de partout où vous êtes. Aujourd'hui, bien sûr, c'est Lisa Queen. La deux familles, pas Mig Niema, que je salue en passant, Papa Ngeli, Pona. Situation est grave, alors très grave. Nous avons vu, chers amis, nous avons vu jeune fille, la chroniqueuse Gloria Langi, il y a Frank Stemai, a publié que la moana, bébé Souriana, a Botaki, moana Koufi. A publié deux photos présentées ma condoléances bisonio sonangai na Facebook nangai mes condoléances Gloria Langi na photo bébé na posté alors que Gloria Langi soka zali na zemi na habité na n'existe na habité pour na bato mona ke na zemi au moins mais ce que botaki moi na oya publié na Facebook aza mwana na yete mwana wana za mwana batu akufa na 2016 il y a de cela 2 ans non 2016 to comme déjà dans 2024 ans bana mwana batakufa moi na comme on a un bébé safala famille na ye tozana bango awa to yeko luka information na source to considère que famille na ye maman leki na ye azali moko ba chroniqueuse ya Solo la vérité Cynthia Bofongi moi na bango akufa kala balela moi na bango kala bakunda ba bosana Gloria pona ko luka buzz aye azu photo mona ba tete soka ngo wapi aye bi yango azu mwana wana a poster na Facebook que bébé na ya akufi ndeko biso to bota yo de jour mona yo boti mona kufi bazo balatisa mona elamba bazi mona batie likola mbeto yo oboti bakufi bazi mona wana mbala atie photo moko balatisi mona elamba rose photo mususu ayibika na Facebook ya mama na ye mona pusani mona balati elamba pembe Gloria poni kindoki boende kona ngai donc respect ba mort Gloria Langi yebi respect ba morte Gloria Langi te soko botaka nano boti te na vie na yo mais comment ko se loka ndengwana oza musala loko tsola bato ba musala tala vidéo na olo biso ki muta kufi para bino ngana ko yate soki ya bino kufi do yo ne oza ne ko respecter passe ya motute douleur ya motute mutaboti mona na ye kufi après 3 mois azu mona na poster na Facebook yo na biluka luka na yo en complot po bozanga na tabino yo na Frank Stemai pour photo de mona na Facebook eza bino mbale aye ko tala l'hôpital soit disant oboti ba bezango bozo sala pe bo sa ba bezna maka mususu donc pour la vie ya bato muta perdre moi na yo zu yango komisi yango nini ya buzz attendre bozo luka succès yango ya bongo pété wana eza ki moteur le Gloria Langi oza moteur mabe oza ndoki o Gloria Langi asali eza ki ndoki azwi photo moko ya mwana wana akangi mwana wana azali na mama na ye na soutien to c'est une photo ya mobimba oyo akangi na mama na ye to c'est une photo ya mobimba mwana wana tanga bota mi photo o bomoni Gloria Langi atie alati elamba rose wala mwana nana na kufite mwana batauti ko bota balati si elamba
tant que mon famille on a ba commelé message sur Facebook Gloire Langa Kimi à Turquie tu es peut-être déjà côté Paris tu es habité mais Gloire Langa aux Andoki aux Aolaki la maman bé pour le battre que na kosi papa ngeli migenema na sana Cynthia Bofongo que je reçois maman leki propre ya mwana wana elle s'est mission de les gars qui Cynthia Bofongo bonjour. Oh, bonjour à tout le monde. Bayo Boyebinga Cynthia. Comme vous me voyez aujourd'hui là sur ce plateau, je suis vraiment stressée et puis un peu en colère. Vraiment, et ça n'est pas si Lisa la queen par rapport à la situation où le long on a expliqué. Tout le monde me connaît. Et les gars, ce qui est encore ça va te voir le baquet. Tout le monde me connaît depuis longtemps ici en Angola. Je suis venue en Angola 2015. Ça fait la coupe en 2016. Et puis j'ai des preuves tangibles ici, là, chez moi. Juste pour vous éclaircir une chose. Gloria a dit ceci. Elle était enceinte avec Nazemi. Gloria avec Nazemi. A sali fausse couche. A sali fausse couche. Ok. Pendant le moment Zemi a Gloria. Tout le temps avec Nabino en direct. C'est pas ça? Oui. Gloria, s'il vous plaît, là où tu es, microbe yoza. Et ça biso. À ta vidéo, je hôpital au zéro kilo. Vous comprenez? Nga le belo monté vidéo kaka ya hôpital au Gloria, aux affaires internet it. Yo kana ba bijou na nyonso sko kilo na yo za ko sala na hôpital nini. Parce que biso to bana matete. Vous comprenez? Je suis né à Bandal, grandi à Bandal, na âge na 15 ans papa sa kufi, to na matete pour maman biso zo musala na foyer social. Vous comprenez? Toye to komi bana matete. Marambo na lo babe koko di la so bayebi bato Bandal bayebi. Vous comprenez? Safala maman na kombo na Mariette Maloubea, asa cousine nga propre. Vous comprenez? Ya Mariette maman na ye, maman Kulutu na ngai. Que son nom repose en paix, maman Bolua. Toza ba mongo, biso to ba mongo. Ya Mariette assemble à l'église à Liloba, mobile ne ya Peter. Vous comprenez? N'était pas l'explication. Babanda na Peter kala. Ya Peter muta deux vierges ya Mariette. Ya Mariette ya ko zwazemi. Tant ya Mariette azwizemi, ngade na kota Luanda. Pona yeki na nzela so na koti Luanda. Ah bébé Safala bota mi photo bino bo mona Gloria a publié ya bébé la ti rose. Rose oui. Kombo bébé eza Sariana te. Oh, la photo Safala a changé Sariana. Église Liloba na nunga ba ebi ba otala makambo na loba. So na kosi prophète konda yebi. Moi si ne ma Safala so balande mission o ba yebi. Donc on a tanga bota mi c'est kombo ya moi c'est prophète konde. Pour maman na sambela na église Liloba. Mariette Maloubea. Asala misala bolingo na église tanga bota ki mwana mama Safala andima ki mwana azala Sharana e ndoi ndeto zwa ki kombo ya mwana to pesa kombo ya Safala. Ya Mariette tanga boti Safala photo wana ya rose ngai te ma linga mama internet mi ngam na publier ke nièce nanga bota mi boina boina to zalaka na Safala ba photo ya Safala ya tanga kilo bo mona ngwana Safala asali 3 mois na mokili. Dès que je le vois, tu l'as absolument la photo na no photo ya rose. Ya rose wana. Oyo Gloria nga publié avec a perdre moi na photo wana mwana akufite. De Chris ni mi déjà telle photo wana. Après telle biso sous photo oyo ya kilo. Azabela kilo ba kena ya comme na 3 mois pesé. Ya. Safala abotama na omeza na matete. Hôpital omeza na matete mutu nyonso ayebiango. Ya maati abota Safala na omeza. Safala abota mi mama na etinde nga ba date de naissance ni nyonso. Safala ya Mariette ba fait ya zemi na ye et banda le 7 août 2015. Vous comprenez? Oui. Ba fait ya zemi ya Safala tango ebandi. Ah yo remarquer ka komi na zemi. Ko bota ma ya Safala photo bino bomoni ya rose wana. Jour Safala bota maka le 12 mai 2016. Moi, le 12 mai 2016, s'il vous plaît. Vous comprenez? Le 12 mai 2016. Donc, bon, on a fait un loba. Safala yo bota ma biso nyoso na famille esengo. Safala bota mi Safala Marcelin to sepela ka Safala. Et yo sala après 2 mois ya bwana Safala bande malade. Donc Safala bandi malade, fièvre ya machi Cynthia Safala zo bela bwena boy ato sambela. Te maman bon maman taliloba. Ana loba babi miango. Moi sumu j'ai liloba to benga ngo sumu. Moi sumu ba pakola mwana ala ndela masan joli culti matinal mais
prophète appelle ma prophétie alobi Mariette tika mokano yawe esa nini esalema okoki oforcer nyonso mais so nzamba boyi aboyi na babutu ya le 26 août vers 23h babenga na Congo allo yesintie moye chikutu atoza bien te Safala a piqué crise Safala a piqué crise pour nini Souria o te le 26 août na 23h Congo ebengi ngai po téléphone azaki nango ebungaki menengena oksobino na ba audio nyonso le 26 août ba 23h babengi ngai wana 2016 Yasintia Safala okutaza bien te ye moye chikutu tutika biso moko na ndako ya maître bakene na hôpital a Papa Zola na quoi ya ba fabrique banono fuje awa donc avenue wana mutu nyonso ebiango hôpital ya Papa Zola mutu nyonso kana mateta ebiango vous comprenez bakena Safala na hôpital à Papa Zola lobi Safala donc ça tient pas et kana été ba memaye na Saint-Joseph ba louer taxi to ba louer taxi bakena Safala na Saint-Joseph na nzela ya sous-région place au lemba matete suki to kete na sous-région jour ade na kati sous-région na kati mutuka Safala kate motema mama na moyeba tellement années jeune fille ba comme la porte à Saint-Joseph ba tuntuni ba kota na mwana boy babi trota boy na mwana déjà ça nini akufa asila ki makila akomaki pal to publier ngo to ba bengi nga c'est publication o ba petite sœur na ye si tu as publié en 2016 Facebook na bossa na mot de passe ba petite sœur na famille bofonge mobimba na ba photo o ezo circuler wana bango sa famille bazo publier mwana na bango o ba perdre la combat Safala na 2016 le 26 août 2016 au moment où a publié na minuit dès qu'il est mort a publié na minuit 26 minutes a publié minuit 30 45 na 1 heure Badoussous na 2 heures, ça dépend. Error Moutazu Sango. Il y a qui n'a publié. Oui. Botala nenge mona bato akufa ki mona batazaki sur momoité depuis 2016. Siko Cynthia. Moi on a bien akufa depuis 2016. Tu as photo sur Facebook. Est-ce que na Gloria boza famille, boyebani? Premièrement, depuis que j'ai commencé cette vie de micro, je connais pas Gloria. Na yoka ba komba ba chroniqueuse. Na yebi na ngayete. De vie même si na yoka sango tango na moni photo na e. Oh. No tu na fi yango abelaka poso to Gloria yango bozoloba to ezayete babi Yasintia ye wana mutaplibiye ye wana bon na ebité biso so to simba micro to luka to bongisa ta mwa poso mais moche fille moko longa ne longi na za mabe kane motema neza bato babota vraiment explication on a pesi bino Gloria aplibiye na fait na sali ba analyse Abli bien na Facebook ma colonne evimbi hôpital nini ode bomona babotisi mwasi aboti morne balati bilamba bapesi yo kangie photo publier non ba maman no bobota oboleka pe na étape okufela bana ba morne ba maman ba morne là bon mekano ko expliquer biso ba maman ba morne là oui tu vois bon mekano ko expliquer biso oboti bona kupia na libumu babimisi bapesi olati bilamba toi obota ki esi makufi ale bapesi olati bilamba okangie photo publier ça ne se fait même si vous moi ça ministre to ya gouverneur de ça les salamate atanga yo na bota 3 fois na le salamate vraiment je suis désolée pour la nini ki motema bembo eglola pour la nini ki ndoki siko ina omi to la boza de côté beba ndé ya zaki photo wana wapi pas mona na kombo Sariana c'est Safala ya commissaire Sariana ya commissaire Sariana le nom de bébé c'est Safala Marcela pendoina ye maman Safala la famille Safala o comprendre bandeko o nyoso babotami na maman Safala bango nyoso ba Safala leki ya mama Safala mwana prophète Konde mwasi ya prophète Konde Polo Dominique leki ya mwasi ya mama Safala kombo na mama ito benga ke Matadi mwana na ya mwasi kombo ne Marcela grande sœur na ngasala ndeni ma Safala kombo ne Safala Marcela tellement linga ya na ngana mingi abi non na e prénom na e ezala Marcela non na e ezala Safala et puis jeu de publication vous verrez que
Safala, oh, il y a moi, oh, bah, comme on est Marcella, a publié quand même que depuis 2016. Marcella, Safala, tu m'as manqué, bon, a brisé mon thème manabiso. Oh, comprendre. Et puis toute la famille te publie en haut, Safala jour à Koufaka, tellement que si bébé, moi, ça la matin, à te que auto bombé na morgue, to lele si maintenant. Miku anae et comme qui déjà allergique comme on dit bébé makile sili alembi babi na hôpital babi moi to bombaye na ba mort exact dans le quoi kufi na ba butu il y a 1 heure dans lobby na tongo 6 heures il faut boke okunda o comprendre nde bakenda kokunda Safala na bosani kutu komba cimetière ango mais non ya o comprendre bakenda bakunda Safala ya moyen tia to leli Safala kufi biso na ndako tozonga mama na ye. Mona ba plibika tout ça non pe battu tout ça pe non battu maman oya kufa moi na kufa il y a 2 ans depuis 2016 alala la muka moni yo glo la pour la messe yo na Franck Stéma en complicité bino ba pour na meto nga moni ba tsaki ye patron na yo tala ye en complicité pour na base na pour na site na mino tala mala maman ba vu o bino bo lapela ndai. Bon, je vous dis, moi, tu vas publier, et tu vas perdre. Moi, pas de quoi ça na mutu ndengwana. Pas de quoi ça na famille, pas de quoi ça na sentiment ya famille ya batu ndengwana. Yo ko sepela, ata maman abota yo glo like. So que yo et ça la me bongo na moko ya famille na bino ko sepela blo wana. Bo ça ba recherche ngwa ndenge nini po otali pena bo ba bandi ko bule. Mais ça boye, le gars la lisé minanga, on a que comment tu taille ba Facebook ba to ba ku fela bana. Na éviter. On sait non, nene go photo na ba non ndenge nini. Dans mon inengwana okimi. Et puis, je lui ai envoyé les messages. Tant que mon publication, pour moi, mon non, c'est pour naïe biété. Ah, balek na va comme linga ba audio et ça nyoso. Ça y est, si tu as le film au glo yolangi a publié ce qui américain a publié Safala na Facebook. Ne kende combat Safala et commis Sariana. Et puis, elle avait fait 2 publications. Tant on a la comélé na Facebook nanga. Gloria. Na comélé écoute ma chérie. Pourquoi au poster photo ya bébé na biso? Au poster ngo pona nini? À répondre était. Deuxièmement, on a rappelé na bi au publier Safala pour nini? Oyebi ya Mariette na tuni so yebi maman Safala. Na tuni oyebi ya Mariette 40 jours de ele quand le publier Safala pour nini? Na quand on va publication ba comme a commis nini? Ma fille Sariana a confié. Mbambo na mo kota ba commentaire na banjo commenter. Na bi non. Oh bébé na yote, bébé na biso. Comment est Safala? Comment est Sariana? Photo oyo che ya Rose Safala était en vie. Bébé a auto bota malelo. Au mona même munoko na ye, Miss Neza yokanga. Photo bébé botami, au moni couvre li o yanko wana ba wana. Couvre li wana noko na biso noko sami pe atonam azala na lunda. Ye mutaza ko tinda so mo biloko Angola. Atindela biso mo bochanga ba kichi bocha biso tango Safala botami. Au moment de la bébé est Canada, to zumbe to chelango Safala, tande ko so tali couvre li wana yanko place moi na lali place gloire like balakse ke à l'hôpital à lalaki et ça na couvre li wana te. Tu vois? Et maintenant tout ce que on dit a tu ko bota sika o moti pe amona kufina porta na mukongo o jeu avion lobby na ngo oketi. O voyager. Wana moi sini. O ko na mukongo nini yo vanda na avion voilà Turquie ça 8 heures de temps ko tuté. O ça na skal em sur la dit ça parce que na mukongo nini na makile zo bima bolimbisa ngaya pour biso tout ce bota. Na makile zo bima na sera za polele o ke va na avion pendant 12 heures pendant 13 heures pour que était Turquie. Et puis na Turquie ba tie vidéo Karine Mokonzi que je salue. Ba ta Chine batindela ki la Chine ba fana ya mami batindela ki mami nini na ye na Chine vidéo na Chine ala les zo ba bote bonini bozo filmer nga zo ba azolo balèze donc lo elenga longo lizemi na ye po mso tata yeba na ki teto na 4 tata so 8 tata so 10 tata to yebite amoni ke zemi so ke tina suka e ko sopa ngai po na mwana na tata te ale ba ju sikoyo mwana batu o déjà kenda na épée à son âme azu ati. Moi, je pensais que Efuta qui est bon, mais j'ai un message à te donner. Gloria, si c'est Gloria, premièrement, tes microbes, tes malades, cochon que tu es, avec toute ta famille. Parce que quand tu as fait cela, maman non papa na yo, oh ganga bazan na bomoy, baleki na yo, bon autoriser au sala bêtise. Mais sache-le, au moins place yo kei, non tala yo, non lobana yo. Chongo mana mutu nao ngomba ngombe kutana ate batu na batu to kutanaka omo oyo sali o futa ba pokasi
omoni poto oyo lamwisi ya famille oyo elalaki evandaki kimia olamwisi sukolela Gloria loba kaka yo oza mwasa mabota simba mwana na maboko tondima yo mama oyo olamwisi pota na ye aboma libala na ye beba mpona mwana wana safala po akufa et puis tu veux dire que c'est ta fille Gloria donne-moi de preuves tangibles pesanga ba carte de vaccination ya hôpital tant aux arokende kilo parce que moi j'ai tout de safala avec le drap à question au safala zaki nango en rose ba otindelanga et ya na agence to ça nango émission non peso ba preuve bilamba safala et ya nyoso e safala et ya maintenant bébé na yo oyo lobi ya yo botaki Gloria o pesanga ba preuve et puis maman na yo na papa na yo baza ba parents moko je sais pas ce sont des bêtes vous comprenez toute la famille de Gloria boa ma boma na mitu na bino yo bota mwana na poso salité lokwa Gloria omeli ba dexa ameli ba dexa na ye vous comprenez et puis c'est makolo et sali moi libumu sondeni abenda bene po ayeba ke voyager à cause que oh non ndeza boye zeminange vimbi singa makolo non Gloria mele dexa donc ils a cruauté moko donc je suis estomaqué quoi c'est choquant omotina oloba oui passe na motema safala bébé mu wetu lingaki mingi et bon ata ya na bina boti morne mais bébé mo bwede bo simbi na mokili bo memi bo privier o comprendre yom de kufela mwana no saria na certificat de décès basaki ngo wapi na hôpital Peni hôpital wapi ko no lala no ya droit na salité hôpital ya kwa baba na bino hôpital Peni no yeba vraiment na yo pe Frank Stemai patron moka kizengi pena bakotuna bêtise ndenge wana yo pozo ndima kaka pona nyoso wana pona ba vie loka bolapa ndai ya ba vie pona ba vie bokosaka na ba sentiment bato sentiment famille bato bokosaka nango bokosaka na mwana bato bébé ezata mukolo te bébé bato déjà kotali na saba mélange lo nzamba vivre ta 6 mois te bokosaka ne pona ba vie na bino vous êtes des sorciers je voulais juste savoir tant basa la bêtise à bongo biso nyonso to yebi to leka na internet ya nango lingomba te bien sûr mais total la gelo ni to kokiotia oui comprenez c'est choquant au moins tu na lo bano boy na raisonner safala na somba bilamba na tindela safala ba bengo safala kufi ya Cynthia safala za so invité camarade nanga dodo ayebi makambo lik poison en direct de Brésil mpepe anzamba tindela ngambongo Cynthia pona safala vous comprenez dadi sasa na lukapa na kamfufu l'immortel abi Cynthia petit nangai nazana bayano bien na mboka o zwatinda na Congo poto le la safala vous comprenez siko tombo mona babilo kwa bo mutu mususu akasande tinini emsunga na yeba keto na randonnée yanga kena ngo na yebi na ngai yote mama je sais pas autant en école ni parce que nga présenter à Lumumba na banzela na nga Gloria na yebi na nzimite kuto eza mibana nga bazwa Gloria te parce que elle est moche voyez sale. Elle est moche fille et puis non boyo déborder bêtise mon boye et ça n'a pas si pour mikolo bota l'émission au voir même na prophète église à l'ilobota l'émission au parce que baye bébé na yeba na église à liloba mobimba to ça fala bota maki église mombeya na ndako maman na sala misala bolingo makasi na église à liloba wana na nunga vous comprenez pour nani bato bota l'émission au ba maman bobota bo pesa Gloria courage Gloria ya nanga ya jake obeto na poto omoni yo koma poto ya jake na Paris obeta yo pe alobelo ta vendinier mais obeta yo paye bango moni ngamoko no ya Gloria ba panza biso selekele eza ozongi Congo ba panza nga no selekele o eza suma mo internet te na moni ko mamba bitumba pesa bi mo depuis to banda ba beza buzo ba bwe na ba internet no mo bato bakuta fa beta na vraiment eza première fois na biso mais eza première fois famille no mo bimba ba cochon ça fala yo zo pe a Congolais de mabota nyoso na bitu. Voilà, le message est passé. Parfois, c'est le bête les jeunes non dit, c'est vraiment triste. Non dit, quand ici si mambo ou te ko le pepe mosina ou te ko bota dernièrement ah wa to vivre vraiment moi ndongwana. Au sali ba nyoso passe.
c'est vraiment trop triste bandeko na mtozo mona ba ndeko so a chroniqueuse na ebite so mtozo luka biso nyeso so tozo luka nini so a besoin ngo komi tie ba degré oyo po glo lenga finga na papa Karine Mokonzi akufa pe à son ami général Mokonzi ke tata no sika kufa ali felo donc yebi ko respecter passe ya muninga te parce que Karine kuta yebi ete bi papa place so ali felo déjà on a mené publication Karine on laisse déjà Sariana poto njora ne mwana batu ya yepete au soleil les états au soleil moni Karine Mokonzi pas poster qu'est-ce qu'on commet là na soki matin au soleil na mami tant on a tindeli mami obino nyoso bozo atan ofinga mutu to finga na mutu te so boyebi mutu te moi t'en expliquer atangis aller là pendant 2 heures du temps Karine olela na oyebi ka ba mega na biso mais Karine olela bi lekinanga na onzi mate so na posta ngo mutu nyoso kasaka na salele ki mutema mabe or que c'est vraie histoire. Karine Lélia soit posté abi na éviter kokabula non elle qui là lobi sous sa benga bi Cynthia omoni likambo et ça nga vertige non kokolia te depuis na bana internet na sala ba bezi nga Karine non koma na point wana te elle qui la man elle qui lié a soit che a posté ba tout ba analyse ça ba commentaire vous voyez dans les commentaires bon mona que tant on peut ça peut argument nanga il y en a des gens oh asa intelligent à l'école na bande de l'école il dit que Cynthia t'as raison tu fais tous les en direct nana zemi nanga en direct oh ça hôpital nini oh yo glo yo kendaka ko zwa kilo ko sala kilo nga docteur ni nga botisa ke mwana ngo ale bozi bilamba na teke osomba ke ngo wapi la cette photo et place osombela ke lamba vola tsango mwana wana bato bazala na Angola ba ebi pepi dra wana bateka ngo na pepi e uta ana Angola na pepi o aprenda a makanka o safala lataka ya pembe yango wana na photo ni mususu o acheke o mwana ne o safala koli mama safala memiebwe yango wana makanka na daso bozomo na Gloria kataki ndambo siko soutien wana nde ko to tene photo mobimba pour Gloria ta snap intimité maman na memi vraiment pour Gloria ta snap Elisa na intimité o koma na couleur ya maete za ngona photo wana ata snap ebongisa bato mabe mais Gloria snap ebongisete siko tentira yaya na nga bongo ekokoza Gloria fuza ndoki pe otindela ba mibali ne na kufeli mwana so batamba na baza 15 nyoso tiu na kufeli mwana ya yote ya Karine Mokonzi le karabino franchement bozaba wami tema mabe surtout Gloria zapenda oza ndoki Yvette Kalombo camarade na ngata la ma on s'entend bien asala ka bien nene ozo betel et tant Yvette a reposté Yvette le roi linga kete yango sala bongo non cette fille c'est une sorcière donc comme la souka émission na biso c'était vraiment très triste c'était choquant donc j'étais estomaqué tant na gangi na fongoli mu noropo na trem noropo lelepo na wondi mateke muto normal moi si jeune fille a comme na ba niveau extrémité bongo mutu so akoti na banganga trop dire longola watu so moki talaka mwana ma est-ce que vous voyez ba mama Gloria bato bafanda na bandal tout ton to kola na biso nyoso to tanga na institut salonga bandal boye biso tunaka so kitika na bloc obandi wana isangila pala balo so kende bamboma botunika makopo azala wapi yo boye biso mama Gloria mama boyanganga makasi zala na kala so boyi oyibi na ndaku babi omemo pa makopo acha kopo na libumu so kopo ana bacheyo ekangami yote seke yote mto yibaki so bacheyo ekangami yote seke yo mto sa nini ebo papa Gloria pali seke omenka na bandal kuna na se ndete okende école mobo babenga Sévigné kota Sévigné ouais kota Sévigné papa Gloria vanda quelque part wana Gloria non premièrement azala mwana de bonhomme c'est na rappeler bino Gloria il est né grandi na de bonhomme na matete awanga na ba camarade ne nyoso ya kola na bango lelo koma mwana bondal ponini papa na bango to bakanga bango bandoki na de bonhomme papa ba Gloria aliaka ndeko na ye sango na de pe atonam chege marginal a ebili kambo vous comprenez pour chege pe kota de bonhomme wana vous comprenez chege maman na loba so chege ça qui on vit nga expliquer nous pe Gloria pe singa no kando finga chege na population ba leke chege ba ebele ba Cynthia donc pona eba ki ote na zaki eba Gloria ngote mais to okutana na poto partout to okutana papa ba Gloria alia leki ne ya mobile ndela ka kindo sanga kindo ki bakana nzete mobwe na lupangu na bango na de bonhomme sanga kindo ko nzete wana pu
bana quartier bika matete nde ezalaka bayebele babuka babenga na bango papa bango bakimaka bake na kaluka balongo basundola lopango na bango na de bonhomme makambo na lobo moni ona obimiselo akosien akokosa bino boye mais katini ntango otala émission ba mona oyebi fi na ngai ayebi nga vraiment o comprendre ntango papa bango bakimi bakenda na kaluka bandali nanu te kaluka bacrée vi na kaluka matete babenga na bango kaluka bakenda bango nyonso papa bango na mama bango bazwaka kope ke baye na bamisala mwa mabe wana mama bango maanganga makopo papa bango paaliseke mwana nyonso na bandala azala so ayibi mbonga classe alie babi to memo papa aliseke so batie ozeki yango ayekangami opa yo nde moto oyibaki papa na bango ya bonganga sikoyo yango omoni tu vois omoni moto akota bonganga trop na vie omoni forme na ye so ozwi temps moya otala photo na ye bien tu verras que cette fille est sorcière ma sorcière apumbwaka bakisi na mike mpandi mais na réalité Gloria arandoki azandoki parce que abotama na famille ya bandoki comprenez et puis ozwa pe temps ya ofinga shege yo Gloria yo telema baleka shege to ba pipe cha shege mana luando biso mato telemi bo yo Gloria microbe oyo telema vraiment et ça capacité pour amusika so yaki na boye Lisa ongoya na caméra no ingeza selekele na ye omoma ngambo no yeso moso na telemi na kitala tala boye kande matinga ingeza selekele mais obeta maolela tout ça Gloria Langi okobetama okolela po baza famille moko nene yo pe lokosa makasi bakisi na yo bongisa kaka banzolo kwa ya edi po moko bakosimba yo famille oyo makambo oyo milukeli oyo ezala grave ata mokolo bezie mo Karim mokonzi akoma non extrémité ya boye te Cynthia bambote na yo po bato bazolanda. Je salue à tout le monde inutile otanga bakombo parce que je suis tellement stressée na mana pasi tina oloba boko hasati na nesengo donc c'est choquant et puis toute ma famille a tout le temps ba maman ba obenga donc et puis si pasi ya mariette ça non bien ya jaiki s'en charger na on à Paris ngamo pe na Luanda batu tout matete ya munene omo matete toko ma famille na bamboka nyonso tokuta naka ya ka se suki na Turquie wana so na bina triquer Gloria ka muke agoyo beta na Turquie ba matete bazebele ba leur vie baza batebele so ke poto akomi akanisa te ke oza bien boyo kasanga okanisa te ko oza bien voilà ça matete. Je salue mon grand frère Serge Kachila Nzamba Mibali pe mwana matete. Bon anniversaire à Chouchou Play, la star qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bonne fête de Saint-Valentin à tous, bien que c'était trop triste. Il y a le Makam Oyo. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. D'abord, qui m'ont tout lelo pour Nazana. Et c'est moi, j'espère que l'équipe passe. De Chris Nini, Papa Brandon, merci. Et nous sommes avec le jeune Lundi Mobutu. On se dit au revoir.